sold out, c'est nous. Plein, c'est nous. On va Kalamdana, ça va faire un peu, on va marquer, vous allez regarder la mission où il rassemble. Le lobby somme de bâton. Nous sommes de bâton. Alors, ceux qui ne peuvent pas là-bas, tout un micro baladeur. Quand la plaie a ravé la mission, le roi de la forêt, où il rassemble, la paix, c'est un beau de Noël. Après ça, je suis au bâton, et tu as la mission. Plein, c'est nous. Tu as micro baladeur. La plaie, on a rien le 24 juin dans le stade de Marseille. Nous avons ça la plaie, on a le roi de la 24. Vous avez ça plaie, on est la policier. Vous avez ça plaie, on est la policier. Alors, c'est que si vous avez un continue, tu penses pour les. Tu qui porte à la police, tu vas côté. Plaisir bon. Et c'est mon VIP, moi ne fais la VIP. C'est mon VIP, moi ne vis dans la VIP. Bon, tu n'as pas blague. Il y a des VIP. Bon, tu n'as pas blague. Quand concert salitaire solo bon. Ça, on a invité, on a militaire dans solo la mapeka. C'est bon côté à côté. Bon côté. Bon bien OK concert na ya yemba ki mingi. Bino mingi micro mais yemba ba. Ali Poupa abeti barena na oui akangaki actualité mais pourquoi natango ya barena ya baninga to moneti artiste na biso faire rigola moteur ya mbo a lancé qui peut arena na yo akobeta Adidas Arena to moni directement ba sortie médiatique ya Aigle pour na ko étouffer actualité ya moninga pourquoi fallait ngaka tinga mana actualité pour étouffer netini a étouffé actualité à Adidas Arena. Actualité nini? Actualité ils étouffé Adidas Arena, ils ont actualité mort ya papa moi viola qui en Congo, papa moi viola qui en Congo, papa na viola Fali n'a rien à voir. Le premier la musique congolaise numéro 1 à biso pour le moment c'est Fali Poupa. Numéro 1. Non on va faire monter ma bête. Numéro 1 ça des Mutave gumba na bayala na baleka le gumbo de ba de 10. Gumba ba. Le gumba ba mise kwa de ba de 10. On va gumba ba lonio so mise nio tout. Bon, tout ça. Belle voix. Ouais, une belle voix. C'est de la grande chanteur. Gramini. Manotin. Gramini. Grand chanteur. Ce qui est grand chanteur, Lucien Anzanan. Ce qui est grand chanteur, Debaba Anzanan, paix à son âme. Debaba Anzanan. Ce qui est grand chanteur, Carlito Anzanan. Nous sommes un grand chanteur, nous sommes un grand chanteur en hauteur. Ce qui est grand chanteur, Likin Larry Anzanan. Ce qui est grand chanteur, Kester Mené Anzanan. Ayebi Nembe Goyemba, mais n'est pas un grand chanteur. Il est un grand chanteur. Mais ça est marrant, micro, je vais me faire un cas de studio. Vous blaguez ou quoi? Si là. On dit maman, on dit maman. Vous blaguez, vous ne savez pas la ndoule. Vous savez la ndoule, ma casse. Vous savez la ndoule. Tout le monde est bon à mobile la francophonie, c'est bon là. On peut pour prouver batou. On va tellement bon à la martyr. Pour prouver à batou, go bête, na souka la on a Sony. Tellement dans la problème en chic. Au rôle de la maman Denise n'a qu'au fanfan, maman Denise bon à francophonie n'a souhaité. Tel un niveau artiste est salité. Au lieu de la mongo devant tout le monde. Donc il y a peut-être une fêlée rapport au prouver nos gars fallu. Fallait un bon mystère. Tim comme tout le monde a beto la bova on a petit fallu des bova midi mbiki. Petit fallu des bova. Jamais. Dynastie ça na marché bat bon consommer la dynastie. Oraga ezali ya Gautier. Oraga abeti na vie malage yo kiangote. Ba soleil o abeti na nous avons mis ça fini, bon, produit fini, produit fini, après autant une émission, c'est la même mission. C'est la même mission, autant amateur, pas professionnel à ça. Vous avez respecté. Mais pourquoi si ça va mêler, ça va amateur, tout. Amateur, ba kipe na musala bango ole okipe ko boya fali ole okipe via fali kipe na kope na yo kipe na musala na yo bozole sa musique ko lega o bino mo bozolia bango mo zo bimisa tam so $10,000 mais disque yango ata 2 personnes en famille na bino basombi bango te net soleil ole sa musique sa musique nani auti production à Brazzaville auti production ko beta na kati ya Brazzaville ba ole sa musique par rapport à quoi? Vous avez la
Ah, mais c'est musique par rapport à... C'est musique avec des personnes belé, ça musique. Biso musique ndem tele sa biso. Biso musique ndem tele sa biso. Musique ndem tele sa biso. Biso musique ndem tele sa biso. Je te relais sa musique te. Hein? Tu me l'album na yo soit disant moi je comme ça mais ça kitoko. Mais ceux qui n'ont pas la quartier la bino ka Christ le roi. Ça qui ndokia. Ça qui ndokia. Maman, on a besoin de l'eau, tu as des provisions dans la famille. Tomber du ciel, Akoya, tomber du ciel. En tout cas, tomber du ciel, les élèves moko batufu batala yango mingi. Les émissions oyo, les olobelela toujours bien fait, toujours exploit ya wera son roi de la forêt. Alex Ntima kobosa na te Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon qu'il est bah on a catastrophe. Patience qui était devant de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas vous êtes là boyo quand tout sola, même pas tout là pour une heure de temps, 30 minutes. La vie qui m'a tout vous avez besoin, on se a venu calmement posé. Donc ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezoya, maman a bon on a beaucoup de fois bah so on a bien oui membran, donc so on a capable au ministère des fois. Voilà, merci beaucoup Tima qui bon na résidence. Mbote na balandinyo sur Tombé du ciel TV, vous êtes belé partout dans le monde, vous êtes en abisso en ce net moment. Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Moi, je suis Laetitia Dembo, l'agente de la presse congolaise, et c'est Romy Kozali Bosso Nabino, abonné à Tombé du ciel. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour l'abonnement Nabino. Nous sommes pour la première fois, nous nous abonnons, abonne-toi, abonnez-vous massivement. Gratuitement, brutalement, Nakatia, Tombé du ciel TV. Ah, l'actualité sera toujours en temps réel. Votre humble servante Laetitia Dembo sera toujours là pour nous servir. Bino, merci beaucoup. Na Akoya, le coach Alex Ntima depuis les États-Unis. Nazala, vraiment même ma vie, na réalisateur nanga, Naza quelque part. Bomoni à plateau nanga, invité nanga pour la lelo. Réalisateur nanga a fungola bomoni bien na Gauthier Bilele attaque tout le jaloux na Gauthier Bilele ndé toujours analyser sur ba sujet belé ba actualité aux obligés bisoto le bela. Merci beaucoup na sponsor nanga, sponsor officiel Dodo Maziza et Maman Valentine Maziza depuis Espagne, précisément na Katia Bilbao. Sponsor nanga ya makasi très fort Dodo Maziza Oumela père Oumela ma maman Valentine Maziza. Ça me coupe le nécessaire, plus que nécessaire. Ya maman aimé Kunku. Na pêche bambo tebele si kozali ingénieur Patrick Saint-Valois, ya Deborah Mosika Kitoko, Pati Makasi depuis Paris, ya moté ma père à Bapeti. Gauthier Bilele attaque tout le jaloux. Ouais. Bon retour au pays. Merci beaucoup, merci ma sœur Laetitia Dembo de moi-même. Ya tongo. On met là Gauthier. Il y a Gauthier tout sur l'actualité des jeunes à Kinshasa, Monio et à Gauthier. Bah ces jours avec Andeni na Paris, on tozaki au tali tous les barres na ndenge les kaki. Ceux qui yo ouais ça biso bato comme kuna te barres les kandeni ni to solo li ango et puis to leki na l'actualité. Ah oui, merci d'abord na parole nous me la parole ya liboso na remercier Nzambe pour mettre à taper circonstances.
Et puis, Ami Balé, je remercie mon continent qui est fallu pour pas Rey Mago, el professionnel, el camp de toutes ces 3 fois race, el Champions Love. Au Migolo, Bamango, Babaki, c'est les combos, Moussouba, Bilo, Likalo, Lembe, Sombo. Oh. Ouais. On a fait Simbote, puis on a fait Simbote, la maman, la Nana Ketchup, Bafana, VIP international, Queen Mad, la reine mère, maman, Mokondi. Et puis on a fait Simbote, na. Batutu balingaka Gauthier Bilele donc tozana no ba arena nyonso les gars bien ba arena les gars bien nazaki ko maloba oloba po plein c'est fali sold out c'est fali donc mikolo ko miso tout no tout na ronde ni fali te vo tout na boni sold out pour partout il y a beta ça l'arabe sold out c'est en anglais en français c'est guichet fermé donc ba te ka soute Fallait Poupa. On avait fait Sambote na Platini qui mbembe centre-ville ya Tongo Obo Saimokili na yo quoi mon frère. Tu es là. Arena Gitoko, ba arena nyonso le kaji mais arena oyo ngai vraiment et choquant là pona mona pena ke moto na zarana aza mystique eza arena à Paris. Arena. Wow. Arena comment dirais-je? Tozalina Arena Wembley, Arena ING Arena. Ovo. Voilà, Wembley Ovo. Excusez, Arena la Défense. Arena la Défense, ouais, on est à Paris, donc 2 fois. Première fois, on a eu Moutou Nazarana, Azam mystique. Fallait pour pas mystique, fallait on a Zarane na Congo, na fallait on a mona na poto, donc fallait la mystique. 2 fois. Mais c'est première fois na vie, na mona soldat qui est dans la guerre na France. Pour la soldat qui est dans la guerre na France, ba mona na terre. Na la mona ba jour voilà la reine à la défense, mona ba soldat na ba cheval. Au moins la benage au moins sécurité à ma bétara ba mon français ba lobi même Johnny pour ba français euro gagner no ba on nyos to mekeba na Johnny l'idée na bangote ba mon ba lobi même Johnny ba tigala au salle les sécurité à bongote donc sécurité à ma bé et puis ma lili pour biso kutaki vert ma lili à ma bé ce que ma lili à bongote esprit au bimal bandate mais ce que na kamonga mo pena na kamote. Excusez-moi, Lili a bon mais on a mon à salle wana continue fallu pour pas oumela papa oumela damba baxele belé tu au koma koko. C'est vrai na barene surtout il y a défense mingi batu penza ba kokaka 40 000 pour babi ba rido kata maka ouais ça la tout pour mais ngai ko tunaye baki ke ba rido ezalaki na kata salle wana et tika la bongo. Mais la souka la niveau ya plein les kaki rideau koya rideau longwa romoni batu mususu bazo lobara tout la ba tika ba loba mais Fally c'est un génie donc Fally aza donc na ko bandeni Fally n'est pas un artiste mais Fally c'est un ange. Fally est un ange. Et puis batu le roi ba Fally Bazande mona ba papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba bimara après un siècle. Batabonga ba tuloko ba Fally ba bimara après un siècle. Donc pour vous ba Fally le soir il faut poser la après 100 ans un siècle. 2 fois vraiment ya Gauthier. Mais Gauthier Fally Poupa abeti barena na oui akangaki actualité. Mais pourquoi Nathan ou ya barena ya baninga to moneti artiste na biso faire gola moteur ya mo alansa ki pe arena na yo akobeta Adidas Arena. Comment directement la sortie médiatique il y a aigle pour étouffer l'actualité à pourquoi Fally Alingaratinga mana actualité pour étouffer netini étouffer l'actualité à Adidas Arena actualité nini actualité ils ont étouffé Adidas Arena les actualité mort ya papa moi viola qui en Congo à part papa na viola Fally n'a rien à voir avec Marambouana et là le bon mabiso c'est quoi le bon mabiso na éclairci le bon mabiso na Congo ça. Tant qu'il fallait ça l'activité naïe. Tant qu'il fallait ça l'activité naïe, ça la makamnaïe. Bino, vous avez bien l'activité. Tant que vous avez ça l'activité, écoute, tu peux les choses fallait pour pas. Azo ça l'activité naïe. Et ça vous l'andate.
toujours c'est le Congo qui gagne. Là, on se peut le Congo mobimba, tout que des potos, bata poto bayao. Oh, mission mais fallait déjà bon Saint-Zélande. Les mêmes missions congolais mis sur sera au but à la poto faire le bara merci Fali. Muta vida ko pa combattre, je te jure. Muta vida ko pa combattre quand la mission banda banga combattre. Il y a mon de la forêt vendu à la yébique. De la forêt vendue à la vie, petit na Fali muta vida ko pa combattre. Oui, ensemble ta fongola qui on a le 26 août 2023 na bala Londres, oui ensemble. Abetaki. On a le la Europe, Schengen. Londres est loin à Schengen. Moi je parle de Schengen. On a le la Schengen. Ah ouais. On a le la Schengen. Paris, Bruxelles, Allemagne, Suisse, ben voilà. Vous comprenez? Fallait d'assister à combattant. Muta vida ba combattant fallait pour pratika ba combattant na défaut. Azon sa boké tout chic. Fallait pour pas handicap la merveille. Tout ba masol ba makambo il faut to betara yango wana. Toko betara ba masolo mo bete ke oyo ezana ngo na sens te. Ceux qui muto tani kombo na robeta. Ceux qui robeta didas na e. Ezaka bien. Côté par place à robeta na. Au moins te ezaka drapeau Congo mte telema. Ils ont ça là toujours la culture congolaise, ils ont évolué. Hein? Et ça la bisoka bien. Bangonde bataketo mais ce que l'Europe n'a pas boya c'est pas la bangonde lukuta. Lukuta par rapport à ça les a 8000 mais comme ça on 9000. Non, ça les a 9000 places, babi mais ça là non les bandeurs ça la mais ils a place et comme à 13000 places. Adidas arena ye mutali bosa zo fungola. Monango edango. Azadie koka ya salwa. Azadie koka ya salwa. Monango. Ngana edango très bien. Nga vanda na cour bato ba Hollande na bana poto ba yebi nga vanda na cour Neuve Aubervilliers. Ils a 3 arrêts. Nan la place na vandaka. Ils a arrêt na ngai na cour Neuve Aubervilliers, ils a Stade de France après Saint-Denis. Yango za na Saint-Denis. Na yebi yango très bien ti misala zo sala na mona yango. Ils a 8000 places. Tout ça au ça peu importe. Ils a 9000 ils a la combien. Mais ngai na zo beta, na beta ici na Lyon, na beta ici arène à Lyon, ils a 16000 places. Na beta arena na Bordeaux, ils a 11000 places. Mais soit des abino bozara populaire. Mais comment est-ce que yo populaire au beta la place à Muki Muto azanga bataki place à. Ils a 2 jours hein. Et beta na 2 jours Londres. Et talinga tena na beta 2 jours à Stade de Marseille. Mais par exemple comme ganga ngo eza mutali boso la kibiso ngo ezaki ko fi olomi de obino bokomi ko lobi la barre. Abetango. Mutali boso. Abetango. Bon. Merci. Hier, Moutaliboso a lobé la cœur. Moutaliboso a béton. Moutaliboso a lobé la cœur. Vous blaguez avec Fali. Pour pas nous savoir la Fali, vous dites Valère. N'était pas tout dans Macron. Pas tout dans Macron. Et Sabino a Mélissa Castel dans Congo. La blague était. Babylon va falloir ça. Babylon il faut te mettre à ma solo et en voilà. Ce que m'a dit musicien souffle à Congo en salarié l'autre wana mais l'autre de la maïté. Mais le va falloir ça on est humble. Moi, je suis un journaliste. Je suis un journaliste. Par rapport à lui. Maman a aimé Balogi. Maman Bawario aimé Balogi en direct de Ottawa, Canada. Ottawa aimé Balogi. Mais moi, je suis toujours. Est-ce que Hollande de la Ville et Salamana nous te depuis musique congolaise et banda na moi mon artiste avec à 3 salles ya minene Londres, Belgique, Paris. Bolobela ngote momo na mutu mo ba kenda onega États-Unis a robeta la salle de fête. Salle de fête ni yango ya gotoloba. Oh. Salle de fête ni to mona artiste ba ko beta ba concert artiste ba ça. Namboka nini. Pourquoi bino bolinka boza lokwa bino ba numéro bino ba numération parce que bino ne boza pas na tubele la. Non, yemo fallait le bagage je ne suis pas le premier mais le prochain sur la liste mais les longa na yo to yebi que fallait le premier na musique congolaise numéro 1 na biso pour le moment c'est fallait pour pas. Ah numéro. Non non on va monter dans ma bête. Numéro 1 ça de. Mutave gumba na ba yaya na ba leka gumba de ba de 10. Ah gumba ba. Gumba ba misa kwa de ba de 10. On va gumba ba lonio so misa nio tout. Bon, tout ça ndé ba benga ngoni. Tout ça rage yoche awa fara fa yoche. Hein? Fala ko buko makero na ba chero fali buko makero. La bien. Moi mbalo ala.
Papa Bawario, Fali Poupa du Cap la merveille. Aigle, Père de Marco 6. Le boss, Marco 6, c'est Poupa. Je me Gauthier Bilele. Yobi Karat, toujours. Abuka Makero. Abuka ba ministère congolais ba Makero. Agumba, Odumba Bagumba ba de 10. Ba de 10 ba ça là on ba immeuble. Voilà je dois ça on malembe. Ba de 10 pour Gumba, parce qu'il fallait Gumba à la seconde. Fallait Poupa du Cap la merveille, mais c'est préféré ensemble. Gumba on de. La République de la dynastie ça na marché ba consommer la dynastie. Ba Oraga ezali ya Gauthier. Oraga abeti na vie malage yo kiangote. Ba soleil o abeti na Yo tanga kuma mission fini bongo wa produit fini to tangela nga produit fini apa pamba otanga ne mission ngo bem c'est la même mission. Le soleil wanga. Bem c'est la même mission otanga amateur passe professionnel aza. Kwa mingi bozaka bo, we ne bozaka respecter. Mais pourquoi eza le rôle otanga na ko bandeni otanga nani nako chamani. Autant la ville a vu ce mot tout fourrage, Gilles Kwata. Aïe, Moukanga Balula, aïe, Tina, vous autant les cigares faliaza. Qui te goûte, hein? Donc, comparer soleil, on a fallu. Mais aussi classement, comme aussi, on se balade. Bazali classement, mais col moroté. Bazali col mort, mais classe moroté, pardon. Bazali col mort, mais classe moroté. Tout ce qu'on appelle col mort, bisous de temps à temps sous la poussette, bisous de temps à de la salle, même ta 6e hasard, ta première hasard, ta 3e hasard. Ah, c'est que Soleil Wanga Zaki na 6e, fallait plus passer na 3e. Soleil Wanga Zaki na 6e, fallait plus passer na 3e. C'est que ça le contraire, le contraire il y a Oyo Lobby, c'est comme Oyo Lobby le contraire non aussi. Mais même comme on fait featuring wana ba sepeli na web. Featuring ya nini? Papa avait belle voix. Soleil Wanga belle voix, ba chanteur ni balé ba. Belle voix, grand chanteur, soit disant grand chanteur Yimba Babeti mafu ni madendo grand chanteur yo. Vous blaguez avec la musique, hein? Nous savons la musique, hein? Peut-être la musique. Si nous qui le koufa, à tout le monde, nous sommes le roi Médété. Si nous sommes à tout le roi local et c'était. Si nous sommes à Rozonga, si nous sommes à Robin, la rabbi, c'est koufa, à tout le roi Manzembo, le roi la tante, orgazité. Et on a vu le jugement. Et le revenu n'a pas fallu pour Balobara. Nous sommes des Banzembo. Est-ce que vous avez remettre 3 jours à concert, Banzembo. En tout cas, bon, excusez-moi, c'est notre transpiré, ici ça chauffe, là où je viens, ça cale. Voilà, là-bas, ça caille, il y a ma lilité, ça chauffe, il y a moi chaleur, il y a pourquoi fallait pas déranger te donner la sortie médiatique mais qu'on le bac à ça rendre moi on a $5,000. Mais ça dépend de gars naïe ayebi o yaza et dépend de naïe as artiste ayebi o yaza nzembo za na prité. Est-ce que c'est vrai que ça $5,000 bazali ba neuf muté ba chilamwina hein ba bien merci Mbokani Marlène tala na miso na ngozo mona te nzembo bongo vraiment yo nzembo bongo za kombe. Et puis pour votre formation, monsieur Belé, il faut apprendre. Nzembo za na prité. Nzembo za le roi Libala. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Libala za na prité. Bangolo ba go bala on a bali mois na $500. Maintenant on a commencé à cérémonie là ça la fête il y a mois na honoré mois na gunanga et memanga be ba 150,000. Ndenge nzembo za. Nzembo za na prité, nzembo za dépendre na artiste et moko. Nous devons dépendre de l'artiste. Pour l'artiste, tout le monde a net basé le $100. Ah, voilà, tout le monde a basé le $100. Tout le monde a basé le $100. Oh, Msunan, le bata vient à Freddy Mbaleosomo. Msunan. Moi, là, la pétrole, la déplique. Nzembo 800. $800. Pétrole, la ben Willy, les Gabonais. $800, Nzembo. Mais pétrole avait osé aller dans la TV à Fali. Pétrole a dépliqué. Elle a changé pour $800. Elle a bien oublié de Gabonais. Artiste en Mboka. $800, hein? Artiste en Mboka. À ça, la musique, bah, mourir à la bonne musique, bah, l'on a rappelé pour artiste, hein? Artiste en Mboka. Ah, ce artiste en Mboka, c'est Gaza local.
Pour fallait avoir artiste On international. dit que depuis que papa me met bateau na poto, oui bien gros. Je sais mon ami la mission. Le premier fois depuis musique et banda, leader a memi, ok c'est la poto. Ba mission banga qui m'a sur la mission. Bo qui m'a lini na la mo la za roki. Ma bo la roki melanine. La mo la za roki, ma bo la roki melanine. Comme même bateau la poto za la ma bête là, il faut même faut au niveau bateau même là. Même là on 7 6. Il faut falloir que même ba 54. Alors le bani. 54 personnes. Amateur, artiste amboka, local, fallait artiste international. International quand des basali. Comme azora visa pour la même bon pour international. Ah même ça ba kufa l'océan. Oh, attendez on là au Qatar. Turquie, Grèce va côté. Fallait sur aéroport Anjili, Gauthier Bilé le je suis aéroport Anjili. FM Bahamoko. Na Saliscal na aéroport international de Belgique. Na vu avion aéroport international de Belgique, na vu avion ti Roissy Charles de Gaulle. Na kiti na Roissy Charles de Gaulle na bimi na Roissy Charles de Gaulle na bimi na terminal 1. Terminal 1 na bengi ich yesu ngai. OK, fallait ou rien. Apparemment quand yonde mto tsa vraiment loyal na fali pour pas na bateau bakendaki bazongi on yango ba manike lelo ba o clasher la tanga ba komba basi basila secrétaire bon un an manike de John na beta masola basa bongo te moi ça va dans la Grèce amuke na nzoto te de 1 moi ça là bien te puis na sikumi sinzambe pour abini premier nani femme la plus moche la République démocratique du Congo la femme la plus moche la République démocratique du Congo c'est manike de John. Et puis na betara masolo s'il te plaît na betara masolo il y a ba danseur sinon ba danseuse à peu près qualité bata ba mikose le quoi ba demer wana na tante na ta betara ya otanga ba komona bango te na betara masolo fali bango nyoso nde ba vendre ba yebi ki o aza a vampa mani ke to ala na Bruxelles a yebi ki Gauthier Bilele a yebi. Donc, on a tenté que l'émission où il faut le bélander plus mingi fali. Puis, on a tenté que combat battu moro boy. Oh, on a appris dans on a écouté. Asali mingi pour la victime. Manike. Asali netini. Asali mingi. Asali netini. Ma campagne manike lo. Campagne. Alita na battu surtout ba ko finga fali pour pas sur l'internet ayaka walo baka bo. Bon, bon ngasko lobani. Ma passe au biso moni na mouvement na lobani. Nga ba musicien ko ba chanteur ebele mona na mouvement ba chanteur ebele lelo na pesi ba musicien na biso nyonso mbote biso ba ya ba kutanga na mouvement na bunda déjà mais il fallait pas bobenga ba anti valeur ba bengi na ba anti valeur maman nike ba bimé ba anti valeur non moni l'ingratitude est condamnable oui moni soki muta sali yo tam susu eloko moko elo ba vena nga il fallait pour pas soki muta kabeli ngai $20 lelo. Na minute onde na vendre so mta kabeli na tam so $20 na olia na ngango be na okabala ngango potam so na zo yango na zaka na ngana ngo comprendre mais sérieux na uta ko kemba so mta kabeli na $20 zaki grala na boule de funa ya marché na créer single na créer polo na créer nino zo comprendre eza façon ya relaxa ya koloba nini na vie il faut la reconnaissance zo comprendre kotala ra po mutaza parfait zati. Pour que tout le monde les kala ba mabe fali na ba bossa mi kaza pe na ba bolamu na yo sala bango ozo pon pourquoi bo zo ka bo chaka côté ya mabe côté malamu bo lo belango te eza sens te ozo pon biso tout venda poto pour votre format tout venda poto mani katika la vanda ta sika moto na mutafali mani katika la zata na wa je jure mani katambola kana bata quartier la tena poto ngam na yebisayo batutu tolela ba la poto ba yebisayo na pesima na nga joli mayala joli mayala masango fort janvier mayala famille mayala mobimba ba yebisayo tito benda poto mani katambola na wario te aiba wario balinga te excusez comment est-ce que ba wario balinga te mais patron ba wario memi au poto mani katambola la bata quartier la terre oh baza benemi na bino voilà oh on dit bien pe oh mais nous devons être adversaires.
bato basala bino bozala rectifie ma parole eloko boloba ko nde soki eloko ezoboma mboka non soki fali soki kofi asalaki fali mpo akutaki talent kati ya fali so fali azalaki na talent te kofi alingaka azwa ye te avalorize ye te fali ayaki na talent na ye kofi nde ataliki mwana aza na talent avalorize yango ne pas dire que fallait ayaki kaka gbetele boye kofi nde aforme nde toformaka argile nasala yango ekeko non ozoprendre fallait alaki na talent na ye nde yango etomboli mpe yoko oyebisanga ke kofi kaka motu asala fali contribue ata na eloko mwa moke te na quartier latin ebele oyo toyebi badanse bacri banzembo mosusu eza wana wana botya yango boye na nsima asa soki fali azali na talent te kofi olomi ndenge nazwa ye excuse nazwa ye te combien d'artiste minene oyo baleka na quartier latin wana oyo basala kombo te misu lelo bakoma baévangéliste bakoma ofinga fali moto moko boye ozalaki no musicien depuis banda miziki na mokili namoni yango kaka na danse na namoni apa tosimi mikro yemba te mais lelo yo moko okei okomi o évangéliste omini kobalukela moto oyo eleki oyo na tala neti bachef ifonge wana yo soyoka jef fonge wayemba osoyoka nzembo nata moko nie mabe na bino bolingaka te bareproche fali Ipupa koreproche eza mabe te koreproche moto eza mabe te libi te reproche ezala pe bien ke akote otan mosusu natambolai bien te nde bareproche nga neti nde eloko boyineli de mer eloko bobike bobengani de mer nienge eza ta clip ya migrant de rêve eza nil nayebisaki oyo naza na tare otangaka bakoma badanser ya empire bakuba te pepe kala akufa pepe kala akufa badanser na ye na badanseuse na ye nakokaka bango te joli bebe na génération ya olukani place bato baza tobeta masolo fali Ipupa mpona otrouve clip yango nde ennemi grand de rêve mais ngai fali Ipupa nyonso asalaka ezalaka mpona nga bien nga fali okokota sida tyeka ha bien ebi nde omonaka bato tu bavandaka nde omonaka biso tola fali akobema na biso nyonso atikaka na ngala makosisa asane kaka succès fali ma obeta mbunda wayemba asane kaka succès ozokomprendre eza ndenge eloko mpe mosu oyo osala mpe esu fali bongo eza nini bolingo ovenaka mwa molu bazalaka alobaka bujingo fali kolinga bato nde mingi yango moni barécompense nango ezoya yango kolinga bato mingi bato bazongiseleka bengratitude bato bazongiseleka bamonnaie de singe poto asima poto bokendaki ezalaki ya makambo asima c'est-à-dire bopesa esima ngamona noko le roi noko Gauthier bilele que je suis noko le roi nga pena boye Gauthier yibit yibi Gauthier bilele nga pena ninga na mobala yanga la si sorry excusez elongo lisuki bafamille na biso epesa imbongo ekomi isuki ya sima papa kote nga pena Gauthier bilele nde nazani boye Gauthier vrai Dieu que je suis manika loba vérité loba lokuta te so alobi bongo seke ya solo manika aza nakoloba nde nini aza na problème moni bato bazala bapériode so moyo ye makasi motu eningani so malili mpe ye makasi motu eningani abajara bata bongo moto atelema na Bruxelles bato bavandaka na Belgique bayebi na gare centrale ya Bruxelles atelema abelelanga likolo nde babelelaka na Kinshasa nde moto abelela ndunda bilale ma pote je te jure c'est ça soka vendeur abetelo lisolo wana nana bamasala nga ba MS to bando sala ba émission na nabi MS moi journaliste na Paris bo azobele parce que ndele ba mona mo étrange mo tabele na moto likolo nde mo tawate kama bilele mwa pe malonga te mais ba se belé ba vendre sa famille c'est vrai que fallait pour bazo désactiver ba visa bazo désactiver au fingi fallait pour kendaki ba désactiver désactiver à grâce te moment ni kepe ba désactiver au salige ba désactiver ba désarrêter mais bo beta biso biloko wana ke ba désactiver ba visa fali moko akoki ko désactiver ngote mais ba désactiver la visa ah ouais ye moko fali a désactiver te mais visa ba désactiver ngo poto komana passeport biométrique fali moko a sala ngote mais visa ba désactiver ngo bref bon désactiver pe abato beauté biso sala à l'ambassade
Fali ye moko akosala. Fali abengi ambassade ba désactiver. Fali ye moko akosala ngo te mais visa ba désactiver yango. C'est solo ba désactiver ba visa. Bon bah ko désactiver c'est trop dur. Biso to autant to Paris to zongi to akosala lelo mo po ba songi na bandoki ya musique congolaise. Bandoki ya musique congolaise. Po bandoki po la musique congolaise. Banane. Bafunda ki Fali balobi ke Fali amema biso bangulu ba famille na biso pesa bambongo po mema biso poto. Parce que tant to zonga ki senga ki fa to sala image moko vidéo et que na ambassade pour na aller na to sala ki image oyo ambassade de monaki. Mais retour na biso carrément ba bato na kenda na bango yo image yango batali avant et après. Je comprends. Bon yo siko na kata ba image wana zaki noté. Makutadi dia. Oh, Makutadi di. Etali yo. Donc ba image wana zaki bongo avant na après. Ba o bazate. Mais makutadi di. Makutadi di. Makutadi di. Bref, Fali moko a désactiver le visa, mais visa ndé a désactiver. Vraiment ba bala na biso so vraiment eza bongo boko ma ba. Non, aimer balogi en direct de Tawala Canada mais Nzolele la nzolele itoko. Celle out salami peu de la part ya faire rigola bino bokasa. Félicitations. On dit mais on va bino ndeka. Félicitations. Oh. Félicitations. Oh. Kasi bino bokasa rande bino. Bino ne boya na mo sold out. Bino bosa bongo. Sold out c'est nous. Plein c'est nous. On Kalamdana ça va plan peut ba gumba ba makero za ka vela biso wera sol lelo biso mtozwa baton. Biso mtozwa baton ala so tembe to mala balaba to cha micro balader. Kala plaise a vela biso le roi de la forêt wera sol na PC mbote de ve Noël. Après ça so ko baton etikala biso. Plein c'est nous. Cha micro balader ba. On a le 24 juin à Dakar stade de Marseille. Mutasa la plein na le roi de 24. Vous avez ça plein na policier. Vous avez ça plein na policier. Ah c'est que sérieux quand yo continue to take part pour les to take part na pour les bato ba kota. Plaisir ambon. Et c'est mon VIP moi ne fait na VIP. C'est mon VIP moi ne vit dans la VIP. Bon tu n'as pas blague, il y a des VIP. Bon tu n'as pas blague, ko concert sanitaire solo bon. Ça, na ba invité na ba ministère ba solo na peka. C'est bon côté à côté. Bon côté. Bon bien OK concerne ya yemba ki mingi. Bino mingi micro mais yemba ba. Biso même de message ça Fali bongo. Yo de ça Fali que oyembi déjà trop la carrière na yo yemba lisu te biso to yembela ko. Non mais fallait même na. Non mais faut timbongo na bongo artiste yemba bo nini. Non. Muto kombola yemo ayemba no totu na martyr. La francophonie. Mon até dans la terre la francophonie. Belle voix. Ouais, belle voix. C'est de la grande chanteur. Gramini. Ayemba no totu. Gramini. Grand chanteur. Ce qui est grand chanteur Luciano Zanan. Ce qui est grand chanteur de Baba Zanan paix à son âme. De Baba Zanan. Ce qui est grand chanteur Carlito Zanan. Nous on sera la grand chanteur, mais nous la grand chanteur en côté. Ce qui est grand chanteur Likin la rebe Zanan. Ce qui est grand chanteur que c'est mené à Zanan. Ayebi nembe ko yemba, mais n'est pas un grand chanteur. Il est grand chanteur. Michel Marana micro zo yemba lo kwaza en studio. Vous quoi? Si là. On dit maman lele ouais. On dit maman. Vous blaguez, nous bo sara la ndule. Bo sara la ndule makasi. Bo sara la ndule. Tout net, bachelor ka bonga mobe la francophonie te bonga. O beta pour prouver batou. O bachelor bonga la martyr pour prouver ka batou ko beta na suka la ngona soni. Tellement dans la problème en chic. O ko le Maman Denise na ke o fa na mi batou. Maman Denise bonga francophonie na soate. Tel niveau artiste salité. O le la mbongo devant tout le monde. Donc yo beta no fele ka pour prouver no ka fali. Fallait bon misère. Tim comme tout la mukaka beto la bova on a petit fali de bova mi dembiki. Petit Fali de Bova. Ah, jamais. Petit Fali de Bova. Fara bevoa le babo. Petit Fali de Bova. Akokima. Bacha se faire affaire.
arolotamino na mabele biso za ba artiste biso za ba musical te biso za ba artiste aza moto aza na nyonso kati na ye ayembaka bien abina bien abeta guitare abeta mbunda aza na qualité tout au artiste azalaka nango et puis bientôt vous soyez dans Suni fallait comme un artiste peintre à ça les sur le tableau pour niveau là qui artiste leki à comme un sur le tableau art plastique au biso ben la performance azana nyonso yo artiste na ko prononcer pamba bo petit Fally de Beauvoir et comment voter petit Fally de Beauvoir petit Fally de Beauvoir grand chanteur nazo pegiso kombo wana batel pena Fally nazo pegisa kombo wana ba grand chanteur ba leka na mboko ko tanga ka bakomba ba grand chanteur te place ngala za nazo pegiso ba mbo ba grand chanteur yo ba grand chanteur mais faire regola la grand chanteur n'est pas non azani grand chanteur na le qui na voix nan na minute na le bazé belé ils ont mis ça sur le tour du banc te baïbanité maïmbara fort parce que là au moins le temps que du cause existait ba chanteur ba bima la bango kaka vous allez comprendre bon mo dumi so boa ebi no yimba to na ki cause o mo ni na mai de ga soit ayemba yo bene ga chanter tala ezala ba chanter ezala mona mbal mobe na mona ka mona mbal na mona ka pa ya na mona ba frère na Ibrator na mona mwa mbala ayemba pa Ibrator ba bien que Messi total mona na aja nango na voix nango faut que na aja ba petit Fally de Beauvoir jamais ce gars là travaille bien au moins te ga ke likolo ay boyemba tango faire gola yemba na franc congolais bozaka mais bien on entend ba komba ba tupwani on mona ke ya tanga ba komba ba amateur te amateur ayemba na kati ya franc congolais mais komba na kati ya franc congolais seni komba na franc congolais seni zaka likitama ba papa mo ba sangani bazui ba chio wana tezani et bon tant biso to mba este yazara tant biso to mba este wana Nana maman abazara et puis nana tant si nous angi sous question me reposer là nana baxelo question yembe il faut tout nango question au vieux auto le baké il faut rebimisa ba musicien faut rebimisa ba musicien oui c'est très important merci et même que les angi nango tenga na rappeler merci beaucoup vieux rambo le ba bimisa ba musicien pour rebimisa Fally si ko bana mi balé ya zo ki rosa kanza ne coaliser o Alexandre bango liboso bana na bango liboso yembe bimisa bango saka à l'époque on va chabla ba musaka liboso bana na mi balé kanza ne coaliser abimisa bango avancer bango boyimo ava na katikati yembe bimisa bana na bimisa bango ba te panan pour ye ba bango amona ba panan pas falite zomon ba yo ba vieux botika ozo musaka ba maloba ka bino na bino d'abord ça ba le contraire ya ba makambo bino ozo loba. Donc, botika Fally zatanae a percé en ça makamnae total à lobby oezoya et puis toujours préparer tout ça là université musicale. Yangwana langue japonais filma ka sara bien. Langue japonais lui c'est un bodé, moi je suis pas comme langue japonais, moi j'étais au collège, moi j'ai mes amis de l'école et aujourd'hui sont des députés nationaux, des députés provinciaux. Ils ont de musique qui me demandent là-bas mondo. Moi, j'ai camarade de langue japonais. Je filme là où tu peux te entendre la moto. Mais moi, j'ai des images que, oh, il y a bel album, il y a la foule. Je te jure, toi, tu sais pas qu'il y a bel album. Il y a bien noté. Il y a bien noté qu'il y a bel album. Si on a beau n'importe quoi, Kiel venait à Kiel, et puis le bon c'est la terre. Ils ont appelé les zones là, là-bas, moi, il y a Nicolo. Là, il y a des soukou, là, Wangani. Ils ont somme, le bon, vraiment, casse, mbalo, on a habité. Faut pas nous que le fou le mora bien fou la propre la qui nous a raté to tcha na bokasa fou le mona mona la bokasa on a la quoi dans conteneur il va vendre on a mérité place voilà la deux japonais ba bateau yo robete la ramasso na été toute la classe mora on a kati ya orchestre on a kati ya quartier là papa la banga wangani première fois mon papa wangani moi les tona tona ma tona ngapa ndo la vendre de vie na Fally popa awanga nga gote bilele la zarepa na ngati yo bikapo wanga papu la za fier na beta ya gote le tela tele papu gote na e na zana bango tina li fobo na bango tina li fobo
le monde nana bango wana o ba zela ba tunso boko na moni ko ba mo koma yo kimino na poto te na kimana poto ngam na ba séjour ebele likolo nango ba baxi sur des États-Unis boyi la na okima pona sa na sa musala mte pesa nga visa musala ba des États-Unis visa pe solo na oki ngo pa grâce temo na oki ngo ya Aubergine bino ba ta ba kosa leka yo ba tuna nga so ya solo bino ba ta kosa leka yo tuna ya solo ya na fait des Aubergine kosa leka aussi ça on kosa leka tango mona nga so ya gote bino bo aussi ça on mais ça ba amateur nyos tout ba amateur nyos na ba misa mike o ba la mboko yo ba kipe na no musala bango olero kipe ko boya fali olero kipe via fali kipe na kope na yo kipe na musala na yo bozole sa musique koleka o bino mo bozolia donc mo zo bimisa tam so $10,000 mais disque yango ata 2 personnes en famille na bino basombi yango te neti soleil aole sa musique sa musique nani auti production na Brazzaville auti musique auti production ko beta na kati ya Brazzaville ba sa musique par rapport à quoi sa musique par rapport sa musique avec des pensées belé sa musique biso nga ko se faire voir biso musique ndem sa biso musique ndem sa biso musique ndem sa biso biso musique mtele sa biso je te relais sa musique te tu me l'album na yo soit disant mozo comme ça meza kitoko mais ceux qui n'ont pas la quartier la bino ka Christ roi zaki ndokia bamba no rebelsa dono ko tshaba provision na famille on tshaba provision pe na famille pe soli pe famille tam so 2 à 3 ans ou 6 mois 4 mois mo continue en pe studio nzembo pe ba yebite mali na raté nzembo suli ka côté la mena ka sabubu na ka Christ roi zetona parce que quand on va combattre la mission là tu vas bien c'est la même mission là pas donc comment que na biso déjà na suka to na Gauthier déjà mais question suka oyo oza mais na moi depuis bande pesa Alexis Mambo tete na banana le coach akoya c'est Mboto Alexis tombé du ciel et wana mon patron ya Gauthier question na suka yango to kabwana sorti ya bavo ici na ti lokole et ça la bino ndenini malheureusement la mieux placé te ya beta masola na ti lokole il faut luka yemoro fali po yaza ami ya fali popa bangi na ba problème non ko banga makambo te mena na yebi relation ya nati lokole na fali popa tango baye banaka ngazara ti ouais donc bako kabwana na bango pe na ko so mele na kati na ngoto merci bref na pesi mbote na bato tu balinga Gauthier bilele ya liboso apesi bana nyonso tu ya bandalungwa mabele mame bandal na ngai bandal sans frontière puis na pesi bana nyonso tu ya barumbu shikwenta mbote na pesi bana tu ya évolution na barumbu wana na pesi bango mbote et puis na pesi mbote na mon manager le plus influent direct de Paris Jinit Balondo mon manager et puis na pesi mbote na mon ami personnel Amiral Junior Gabana les bâtons de Moïse na pesi mbote na Edi Mokekola 100% parisien na pesi mbote na Alpha Morflip na pesi mbote na kombo linga mingi Cyprien Nzolo Gagné bango na pesi mbote na Yves Njoli les boucliers na pesi mbote na Chico Kelly na pesi mbote na mama na ngai madoba mato mama ya bana na pesi mbote na Matiti na Aubervilliers na pesi mbote na mama Claudine Kinwa Christian Kinwa Gauthier Bilele no ye boulot toujours na ye na Saint-Denis wana na port de Paris na pesi mbote na Junior Shisha Mabwana na parc na biso na parc de Mbula Bilamba Shisha Mabwana na parc de Guetter wana na pesi mbote na Fisher Wanzaya pesi mbote na vena nga gafa propre Papi Mulopwe la pesi mbote na mère na famille mobimba la pesi mbote na Alemwela pesi mbote na coach bena ngai Janji Kolwamba la pesi mbote na Playboy Juju Mwanga puis na bosanité na pesi mbote na batu tout balima Gauthier Bilele vie na Roger Mvunda motema mama mi okita pesi ba mbote no yango wana na bosanité na pesi mbote na vie na ngai velanga kojo
velanga kojo deux fois te dans na Grico velanga kojo na Grico ana ve kojo. En tout cas merci beaucoup ndozo bomba pesi na yo olal sanga na chambre Mohamed Ali alala. En tout cas merci beaucoup ve kojo ya yango wana Grico ya yango wana velanga yo ye depuis batutu balinga côté bilele. Pourquoi pas à toi? Le cœur, yomo yebit kombolo batanga pam pambate. Oh. Ayebi place aza. Batanga pam pambate. Merci beaucoup na bato sur andi biso balandi biso tellement ébélé. Merci beaucoup, merci na ba commentaire na bino, bo aimer, bo commenter, bo partager, c'est très important. Nenga bino na maman mo avant dans sika Alexis Mazara aux États-Unis kuna. Aimer baloji mama ba warrior, aimer baloji en direct d'Ottawa. Aimé Balogi, Mama Bawario, Canada, Ottawa. Aimé Balogi, tu peux se battre de mère, Mama Bawario. Maman te belé na battu sur la Laetitia Demboula, j'ai honte de la presse congolaise. Peut-être un peu bambo te pas sponsor nanga. Mais migrants. C'est peut-être un peu sponsor nanga. Dodo Maziza. Dodo Maziza. Oh, tu sais nga zana Espagne. Dodo Maziza. Ya Mama Valentine. Mama Valentine na Espagne na Bilbao. C'est la bala nyosco Espagne mbote puis na pesi mwana na ngai azabongo na Espagne wana abetaka basket na Espagne Liliane Kete ya yango wana chou. Merci beaucoup na bato chez Balandi Biso, merci beaucoup na Alex Ntima akoya depuis les États-Unis, couple kitoko na pesi biso na Rachel atika fumbo la défaut. Merci beaucoup na bato surtout Balanda Biso, bato bazo commenter, au s'abonner, activer cloche et notification. Merci beaucoup sponsor. Bébé Maziza et Maman Valentine Maziza très fort. Merci pour tout papa. Merci de Balandi Biso. Je vous aime beaucoup, portez-vous bien. Bye Merci. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.